ezosala pasi na motema komona bandeko na nga makambo oyo tokomi komona ekomi kosala pasi penza ya makasi. La famille eza babilo mosusu kande na lobaka wi tokoki kobomba mais na babilo mosusu il faut kaka ebima sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible la famille. Makambo yo ebandaki nanu na mutu moko ya mosika nde abandaki likambo yo. Toyaki tobeteli yango sete, toyaki tolobela yango biso kutu na makanisi na biso tomona kino makambo yo esila. Toya kovanda mutu lisusu ya pembeni o tolobaka mutu ya pembeni aye lisusu. Je ne sais pas. O tokomi kolukela Petit Fally lelo ekomi nini? La famille. Tobosa na pe keno Petit Fally lelo pe akomi papa. Tokomi kolukela ye nini? Ba makambo yango tomona kata surtout na ba famille. Yango bomonaka bana na bana bakomi kobomana. Papa na bana bakomi kobomana. Mama na bana bakomi kobomana. Parce que situation oyo ndenge ezokende. Soki famille ya Petit Fally bako maîtriser yango. Soki population lelo eko maîtriser yango te. Bandeko nanga ekozala pasi ya makasi pe mawa pona Petit Fally. Salut chers bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers bouchous, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza na ye na Petit Fally. Nini ezoleka na Petit Fally, makambo nini esali keno Étoile Inès TV aya kobeta lisolo penza ya makasi po na Petit Fally. Avant tokota kuna ekozala bien nanu na ya kosensibiliser batu nyonso ya sika. O nyonso bakoti sika na chaîne na biso, en tout cas na ye kosensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse pas possible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka toujours bien. Soki ozolandaka oyo ya bino na kombo surtout ya Étoile Inès TV, bozalaka penza ya kovanda. Bisika nyonso bozolandaka biso, na osenga na bino bozwa penza bakiti na bino bovandaka. Tango ozovandaka wana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu, talela pe heure. Soki omoni ke non, ndenge eza boye eza tongo, en tout cas na pete nyonso, na osenga na yo kota olia petit déjeuner na yo. Soki omoni ke non, eza nango midi, en tout cas na osenga na système kaka ya Tokos elobi ata ye moko Petit Fally Toros. Bandeko nanga na kosenga na yo kota olia penza na système moko ya bien repas préféré na yo. Soki omoni ke non, eza nango pokwa Étoile Inès TV aosenga na yo surtout kota olia soupe na yo na système moko ya kitoko. Bandeko nanga, tango bolandaka biso, bomatisa pe volume pour que batu mosusu o baza pembeni bayoka nini ezoleka chez Étoile Inès TV. Tango tosala bongo, tobosana pete kosala ba partage na 5, 15, 20, 35, 55, 60, 98 et pourquoi pas 100 personnes na ba contact na biso kandenge. Mama 2024 Gafker to yelibino solution. Pour na ba problème ya
trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante, Gavker, tozali na solution. Yo oyo okota ménopause ata na 65 ans na Gavker okosimba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine bapapa tobosani binote faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, pe comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker aye penza na ba solution bandeko nanga pona bandeko o nyonso to bandeko nanga bazolela o na se ya makolo epelaka moto nde moto. Gavker aye na ba solution. Yo tension na yo okenda ba hôpital na ba hôpital bandeko nanga tension na yo ezala kaka kokita na kokita komata nde komata na tour oyo bengaka Gavker bandeko nanga kuna okozwa na yo lobiko ya libela okodepensaka lisusu bambongo te o libumu esalaka yo pasi mokongo esalaka yo pasi makolo esalaka yo pasi mutu esalaka yo pasi bandeko nanga bo contacter ka Gavker kuna lobiko penza ya sur eza na système moko kaka ya tokoso makasi. La famille toyana nuna makambo ya Petit Fally. Petit Fally bandeko nanga Petit Fally, triste nouvelle, triste réalité. La famille, je vous dis makambo oyo ya Petit Fally, soki famille na bango ekotelemela ngo te. Bandeko nanga tokoya koloba awa jour mosusu sango ya pasi, sango ya mawa. Soki l'État to communauté na biso ya ba Congolais ekoya kotelemela ngo te. Kandenge na lobi tokoya awa koloba sango ya pasi, sango penza ya mawa. Pour la première fois, koyoka oncle ya Petit Fally oya yaki kobimisa ba vidéo na ye sur les réseaux sociaux après kozonga ya Petit Fally na France. Petit Fally ya kiti Congo kaboye. Oncle na ye akota ba réseaux sociaux pona koya kosenga Petit Fally ndako. Je suis sûre et certaine que avant aya sur les réseaux sociaux amekana nu kosenga Petit Fally ye moko face à face o to bengaka na anglais face to face amonaki ke non Petit Fally azalaki na ye na mbongo kosombela ye lupango te. Alors c'est ainsi que amemaki makambo wana sur les réseaux sociaux. Abatu ba mona to ba yokela ye mawa ke non Petit Fally sombela ye ndaku to biso batu biso ba fan ya Petit Fally tokoki kosangisa bambongo na biso to sali neti cotisation plutôt to pesa oncle ya Petit Fally asomba ndako. Mais esalamaki nango te kutu ba biso neti moi personnellement na sala émission pona kolobela oncle na ye wana. Toyaki komona pe Petit Fally abrisa silence na ye. Petit Fally aloba kutu mama nanga oya souffra po nanga na sombela ye ndaku te na sombela ka bato ya famille eske ezalaka pasi pe mawa la famille.
elelo oyo toya kovanda ka boye toya koyoka lisusu message mosusu ya ndeko ya Petit Fally grand frère na ye aye sur les réseaux sociaux que non Petit Fally asombela ye ndako. La famille makambo mosusu bandeko na ngai esekisaka makambo mpe mosusu epesaka kanda. Ntango ozoyoka kanda wana oza na posa osilika, oza na posa oseka, oza na posa osala soki ndenge nini. Tozonga nanu. Oncle ya Petit Fally eza te ke non aza tante, aza oncle. Ka ndenge Petit Fally aza mobali, ye pe aza mobali. Akoki pe kobunda na bakwa na ye. Asali pe kombo. Lelo oyo soki Petit Fally asala kombo. Premièrement, la grâce de Dieu. Nzambe azalaki na ye. Deuxièmement, atia courage na ye ya kibumutu. Et troisièmement, patience. Oya garda. Petit Fally soki lelo akomi kobetela batu masolo ya vi na ye ndenge abima Équateur makolo pour que akota kine. Eza na batu mosusu kutu ata distance ka ya muke boye. Aotambola na ye te. Aoloba keno ngai foka mutuka. Ou sinon okende te. Mais courage ya Petit Fally, patience na ye. Yango esali keno lelo oyo pe mokili ekomi kolobela Petit Fally. Lelo oyo toye komona pe grand frère na ye azoya kosenga Petit Fally mbongo. Imaginez la famille azoya kosenga Petit Fally asombela ye lupango. La famille. Ye grand frère na ye wana kande tolobaka. Mikolo nde bazalaka ba exemplaire. Ba wana nde bazalaka batu moko ya kolakisaka biso nzela. Mais yo grand frère tobengi yo bien. Grand frère ya Petit Fally. Azoya kosenga leki na ye lopango na ba réseaux sociaux. Ata lopango ango. Basombaka ango bongo. Na kotala elongi kutu ya grand frère ya Petit Fally. Mais azomona na déjà que non aza mobali moko responsable te. Ata soki lelo Petit Fally alobi que non, ok, comme grand frère aye ko sambwisanga sur les réseaux sociaux, na sombela ye lupango. Je ne pense même pas que lupango wana ekoki kovanda ta 2 ans mobimba sa bateka ngo te. Bakoteka ngo te na pete nyonso. Bakoteka ngo penza na pete nyonso la famille. E osala pasi. Pasi penza ya makasi. Na communauté na biso tomonaka soki mutu akomi personnage public, c'est fini. Tout le monde miso na bango ekomi ka epa ya mutu wana. Ba ye bakata kutu te est-ce que mutu oyo aganyaka mbongo? Est-ce que mutu oyo mbongo oyo azwaka esalaka keno makambo na ye nyonso esila a résoudre ba problème na ye to eza kaka ye pe azobunda. Pona bandeko ya Petit Fally ezala na kote ya papa, ezala na kote ya mama, ezala na ndenge babota bango na libumu. Pona bango bandeko nanga baokanisa keno ndenge Petit Fally aza wana akoma déjà na niveau ya aigle ya Fally Ipupa. Bango bazomona ye bongo. Mosusu na kotala boye bandeko nanga. J'ai comme l'impression que bazala kata soki bazana ndako. Basengi Petit Fally mwa mbongo. Soki Petit Fally alobi keno nazana nango te, nazana mbongo te. Bango penza bakotaka pona kofinga Petit Fally ke ozokosa. Ozokosa. Ozana mbongo. Okosa biso. Bakoki kozala na ba courage wana. Parce que batu déjà bazana courage wana ya kokota sur les réseaux sociaux. Pona koya kosenga Petit Fally mbongo sur les réseaux sociaux. Mais c'est dommage quand même. Hein? Bino famille à Petit Fally, please, s'il vous plaît. Botika Petit Fally kimia. Botika penza Petit Fally pe kimia. On a lobaka tellement que kimia penza ya makasi. Mwana bato asali bino nini? Hein? Azo luka pe vi. Kandenge mutu nyonso alukaka vi. Kandenge mutu nyonso abundaka na vi. Petit Fally pe azo bunda na vi. Nanu akomi te na niveau oyo azo luka. Nanu akomi te na niveau oyo azo luka akoma la famille ye pe azo bunda.
Et surtout, lelo pe Petit Fally akomi mepe papa. Akomi papa. Donc ndenge eza boye, na vie na ye mobimba nyonso, azokanisa ye moko, azokanisa mwana na ye. Toyebi ke mwasi wana babota na ye nano abali ye te. S'il arrivait que lelo to lobi abali mwasi wana, ekozala na tongo azolamuka premièrement eza nano famille na ye, mwasi na ye na mwana na ye to na bana na ye. Hein? La famille. Non. Famille à Petit Fally ekomi nango ko exagérer. Je suis sûr que Petit Fally asungaka bino, mais o bokomi kosenga ye bandaku. Ndaku anini? Bino pe boza mibali. Bokendo luka misala, bo bando gardaka bambongo. Soki otie oluki ka musala okomi ko garder ko épargner mwa mbongo. Dans 5 ans bo somba ba mapango, bo somba bandaku. Eza kaka te ke non, il faut ka Petit Fally asombela bino lupango te. Bino famille botika kosambwisa Petit Fally. Botika penza kosambwisa famille na bino parce que obo sala, ce n'est pas seulement kosambwisa Petit Fally, mais bozo sambwisa pe famille na bino moko. Bo sambwisa ngo penza. Bamakambo susu balobaka la famille. Hein? Bamakambo nga nalobaka nanga tous les jours. Mosusu okoki kosala makambo keno na ye kosambwisa mutu tel nzoka na yo moko ozomi sambwisa. Oyo oncle ya Petit Fally asalaki, oyo lelo grand frère ya Petit Fally ya kosala, eza kosambwisa famille, bo sambwisa famille na bino. Bo tika ba makambo bongo eza bien te, eza na respect te, eza pe kitoko te. Bamakambo mosusu wi basala quand même makambo mosusu basala ka pete. Grand merci na balandi nyonso ya Etoiline Ines TV. Grand merci na ba o nyonso balandaka biso. Grand merci na ba o nyonso bazwaka tana bango pona kolandaka biso, bazwaka tana bango pona kobenga biso, pona kokomelaka biso. Bino boyaka pona kopesa biso batoli, ba conseil. Grand merci na bino. Pona bino pe ba mosusu boyaka pona ko encourager misala na biso to salila bino na ba réseaux sociaux. En tout cas que Dieu vous bénisse abondamment. Grand merci na yemoko sponsor na biso officiel na lobaka toujours, sponsor na biso oyatika ka biso te. Sponsor na biso oyazalaka toujours et encore elongo na Etoiline Ines TV na tangwa pasi na tangwa mawa. Yazalaka toujours na biso ne kopesa ye ba matondo ebele na kombo ya yemoko Jésus-Christ de Nazareth. Ba merci mingi na bino nyonso bandeko nanga boza ebele de partout. Ba merci na yemoko Linda Bukulu ya balinda. Madame Marie-Josée Tchala depuis quelque part na pesio bambote. Bambote nanga na yemoko Madame Judith Diampovisa. Mwasi zombe. Na pesi bambote na bamama nanga chérie. Bamama nanga ona lingaka mingi basala nzambe ya tongo. Bambote na mama Tina Sambia, bambote na mama Joséphine, bambote na mama Titi. Pourquoi pas mama Germaine depuis États-Unis. Na pesi bino bambote bamama nanga na système moko ya kitoko. Bambote nanga na ye moko Madame Bijou, Madame Sandrine, Madame Sidonia Siala, na pesi bino bambote bisika nyonso bolandaka biso. Tonton héritier Yola, tonton David Divi de partout oyo zolandaka Etoiline Ines TV. Toye kopesa yo bambote kandenge zalaka na système moko ya bien. Ce que moni ke non, to mentionné kombo na yo te, to pesi yo bambote te, mosusu. Pona komona kombo na yo na ba commentaire ezalaka mwa pasi. Yango esalaka ke non, moyen to pesa yo bambote ezalaka te. Yango to sengaka toujours na bino, soki olandaka Etoiline Ines TV, to zalaka toujours et encore na habitude wana ya kosalaka mwa signe de vie na biso na ba commentaire. Soki osala signe de vie na yo, wana Etoiline Ines TV déjà koyeba keno. Et donc mutoyo alandaka biso mingi, mutoyo azalaka toujours et encore elongo na Etoiline Ines TV. Je m'excuse na système moko kaka ya tokos makasi.
Bande konanga kandenge to bando beta masolo, yango na lobaka toujours, na surtout biso le bantou. Chers parents, tango bobo ta bana na bino, bozalaka toujours ba parents ya mabondeli. Parce que na communauté na biso ba bantou, tolingaka komona évolution ya mutu te. Soki kaka Nzambe akomi ko élever mutu, na ba famille nyonso bazwaka mutu wana akomi neti. E soki ekomi ke mutu wana kwei, ba famille o nyonso babando senga kaye bambongo, babando senga ye lisungi, bomona ba famille wana basondolaka batu wana. Yango ezalaka toujours bien en tant que parent. Place nyonso za, sambelaka pona bana na yo, tiaka bana na yo na makila ya Nzambe. Ata soki lelo Nzambe a élevé bango, bato ya mokili bamona bango te, miso ya mokili emona bango te. Balia penza richesse na bango na pete nyonso, na kimia nyonso, ekozala malamu mingi. Parce que kotala ba makambo oyo famille ya Petit Fally ezosala bandeko nanga, je suis sûre. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et kozalande somo. Stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.